PDG na ba PCA bakobeta mafimu ake kosakana na jila lingate kosakani na jila lingate okokuta na bakombata 5 millions de combattants na nzela na fimu ake tolobi ba PDG nyonso en commençant par Régis des Eaux, Snell, Ogefrem, DGDA, DGI, OCC, on a 13 ans pour moi en Afrique. Bokolo, Gérard, Bokolo, Tosengi na Augustin Kabouya mwana bute, Luso Mukonzi. Si elle est biso, bah tu es bien. Biso peut tout ça la qualité. Il y a qu'on travailler. Nous sommes des licenciés. Oui. Tu as vu méthode de l'IFO, entrer et sortir des marchandises au coût moyen pondéré. On connaît la comptabilité. On connaît le français. Est-ce que Kabila yebi l'IFO entrer et sortir des marchandises au coût moyen pondéré. So yebi ango. Mwanzamba la yebi ango. Lelo na Ogefrem mutaza kuna Gustavo nani Inja Omari un foyer de naissance Inja Omari Inja foyer de naissance mais bon mami qui est le ko ya munene lokola Ogefrem et puis azo pervenir na kobenga ngai Inja kobenga ngai lisusu oh Gilles ngana za mwana bandal yaka tokutana na Alpha Jiri mbongo zao mbongo na ya poison yeba soko bengi ngai na kochango na papier boy na kumbi yango na keno kupesi gambisi soko kufia telinga te kola zo insister na koya na ba combattant babatami inja ye tokutani ochechindwawa na papier soke za 2000 na simbi yango boy na kumbi yango boy na kena pesi gambisi toka kufetelinga apesa ngane ba franco mais yo okozo chikumbuja nde oyibi sikongana banda kokotela yo na yango tolabi l'Afrique est le berceau de l'humanité, vrai ou faux? Vrai. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que le premier homme est apparu en Afrique, dans le vallée d'Oldowai, en Tanzanie. On avait trouvé les 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. Il y avait l'Australopithèque, il y avait l'Homo sapiens. Non, il y avait l'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien et l'Homo sapiens. Qui signifie l'homme sage. Eta maboko. Biloko nga na zola bakayi Kabila yebi yango. Makambo ezokota. Na yango l'homo sapiens. Félix Antoine Tshisekedi a la sagesse à l'homo sapiens. Mais Kabila a la sagesse à Australopithèque. C'est différent. Tous en Australopithèque, tous en Pithecanthrope, tous en Néandertalien, tous en Homo sapiens. Maintenant Kabila a raisonné dans Australopithèque. Maintenant Félix a raisonné dans l'homo sapiens. L'homme sage. Makambonga na solo Kabila tangango na classe. Mwanzamba na tangango. Atangeli wapi? Aba kapitula tangango. Wapi? Est-ce que ayebi le corbeau et le renard? Ayebite. Mutu ayebi le corbeau et le renard c'est Félix. Alobi c'est mon partenaire. Privilégié. Je ne peux pas fumer dans le passé. Je dois travailler avec Kabila. On a eu une expérience. À ce moment-là, Kabila ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Félix a cessé et dit faites des boulonnants de est-ce que les enfants lelu njini nzambi wa lelu. Amen. Loba. Njini nzambi wale. Nzambi wa kabunji wale. Nzambi wa mutombo wachu. Nzamba efeku mugu. Nzambi wa
Simon Kimba. Nzambe wa papa Constantin Lumba. Nzambe wa prophète Pierre. Nzambe wa Kabunji Wale. Nzambe wa Lelu. Nzambe mwele mani. Lelo nazo bisa hizo moto kokita. Moto zo kita. Boko les 3 fois par jour. Boko sepela. Parce que c'est le premier président dans le monde. On va le dire que vous êtes le premier diplomate du monde. Et puis l'Union européenne a le dit tokotika yo pambate. Va payer 100 milliards. 100 milliards on a kobongisa Afrique. Maintenant tokosenga boye mukwantombolo mwa mayo wakalinda. Le grand Mukishi. Subwabilu. Mula ngwasa tutukulomba nungu. Bangila kwenu. Makitari mwanga te $100,000. Bangila kwenu. 100 milliards. Muntu yonsu tubangila kwa. Bari bamba ni kwa bunde. Banda na Kasai. Yono zokende na Mbushimai. Pesa bango bilo kwa kolia. Bana Mbushimai bazolela. Bana Mbushimai bafotaki yo a 100%. Balobi balingila bango français belete. Balingila bango tiela bango kaka mbiba na bango. Futa ba retraité nyonso mi. Ba retraité nyonso miba bavanda Kabila boma miba. Tilelo bapesa bango mbongo te. Futa sokende na Mbushima le 30. Bandana ba retraité. Baza ba papa na mikolo. Na ba maman na mikolo. Bakola yo. Eza mboka na yo. Mutu nyonso bandaka na mboka na bango. Oya boyi akende wana. Banda na mboka na yo. Oya boyi mela javela ku akufa. Batu wana tozoyebisa yo mukwantombolo mwa mayi wakaninda. Bafotaki yo a 100%. Et puis alors kitaka na Mbushimai bakangaka na mapapu. Banani basima mona avion zo kita. Bango bakangi Tshisekedi. Bazaka na sentiment bango mo. Nano mona sentiment nguluba te. Nana uti na Mbushimai. Aya yoka. Ozo mona sentiment baluku. Nazo ebisa yo yoka ngai. Nazaki na Mbushimai. Balobi silo kokende na mwa lusa. Nakuti batu te 8h, 16h, ba mama bazo yembela nga bazo bina. Nazalaki na $500 wa pesa ngai avant. Po na laka yango. Tozaki na muninga na nga moko ya Ligue des Jeunes. Na yebisi Pierrot, kombo na Pierrot ya Ligue des Jeunes. To se souffler. Alobi longola 200 ngana longola 200, to pesa ba mama oyo. To ke to changer to na ba flako. Yaya. Bandika kama maman nyonso 1000 francs. Bazalaki soki 5000. Mais il faut mona tukundulile. Hey, kamona kamba wa mamwe. Bazobini na yo. Yo kosinza mbongo nyonso. Akula. Wabike maya miso kitingai. Yango mona ki maweza tuneza beka kingai. Yaya, maweza tuneza tokozongisa ye. Akozonga. Pona nini nazo ebisa bino ngai na bande pete na beti mais naza na information sur eux te eza chintu te nazo ebisa bino clair Maweja il a travaillé pendant 2 ans pas le moyen de fonctionnement na mbongo na ya poche oui yaya na mbongo na ya poche mbongo na tato ende ni mwende kiwarurisha ba Congolais simo Félix azokendao nde akopesa frère fort simo mutwana longwa Maweja songa ale ba vimisa suba bas sumula Maweja yo Maweja Maweja yo merci beaucoup Azo benga kingalo bishil nazoya na Kishasa hiyo kiwa yembela kanganze mbukito sumula Maweja yo Maweja sumula yo kwanta mbona zongisa Maweja basi sengi yaya soete mwanza mbala mais Maweja zo kwa travailler na mbongo na ya poche oyoka kike Maweja aibi eloko mutu mais mwanza mbala aibi 2 milliards bafundi ye
bachef coutumier nyonso balongwe balobi tolandi Gilles na IDPS eza sengo te melandi bango balobi bopesa biso bakarte tozongi yaya ozali awa oza mwana Congo makila congolais 100% congolais de père et de mère awa na présidence de la République ata toke 2023 mutu akolonga biso aza si boyoki musitu na pompage bayebisi yo mutu olobaki climat insécurité no toza sans concurrent mutu asisi bitumba oyo batu volcan ebimi volcan ebandi kokende mbangu vers Rwanda. Il fallait zikisa rivière, il fallait zikisa Rwanda. Mais merci beaucoup na Kagame. À quelque fois malheur est bon. Boyoka. Il est toujours le mal nécessaire. Kota la kaka kota mabete. Tala ba Congolais ba kimi na Rwanda. A fongoli ba porte. Ba koti. Moto bomani azu ba bis. Azongisi bango na ko. Ata mutu moko akufite. Lokola tokanelaki ye lokola alalaki na kanda ya Union Européenne sapozo bakongolais nyonso tie na moto nazokosa il est le mal nécessaire totia na se tous les chefs des entreprises publiques bosali kompole contre Gilles Alingete mais boyeba ke Gilles aza fimbo ke fimbo ke mikolo tozobenga fimbo kekele kende na chef fimbo kekele na koti boye batu nyonso fimbo kekele dans l'expérience nanya ko changer batu akombo le monde mobimba bakomi ko belela Félix ka muko antombolo na France akota boy moma yakaninda akende na Belgique Zouabilum azo seka balobi menani apesi bakombo balobi Gilles Kalubi Munyere sino oyo nda sali succès boy ayena ba ojo na ngai petit onda zo sa succès boy koso ba bengi ngana kende ko lobi futeka Musala oh biso ba combattant tala ba combattant ba président parlement debout au sali 37 ans ya lutte lelo namoni président Badjo lobi azope aye na ndako naloba yoka natangi na kombo na ye président Badjo aye alobi président Gilles kimiezala ngobila pesi biso tokokoma opesi 50 personnes bakombolaka na nzala bajoki korépondre ye na monoko boye mais nalobi na korépondre ye na kamere yo obundi bitumba bokende kombola na nzela oyo bango batie bafulu na bango mabe quel sabotage omoni bino baprésident boye lelo na covid boye na covid eri biso tozobunda bango bazoyebisa biso baula alingaka te nani Simon Kimbangu alingaka te nani papa Taonda alingaka te baula nkembo ya Nzambe alingaka te siko lelo nkembo ya Nzambe alingi okoma politicien pourquoi bafantir epuis ayebisi ngai ke président naye koyebisa yo vérité tokabolaki mbongo kobila pesaki biso 1500 $5,000 tokaboli 150 maintenant yo osepeli ozwi mbongo maki bongo bila bomi 920 mor na yu sikoyo eruzwe mbongo wana obimi traître te de génération je nakoloba mabe te naza prophète te mais Nzambe wa Tshisekedi na mutu atinda bino soki aza national soki aza nani oyo atindaki bino bokende bangobila Tshisekedi landa ye alanda bango Tshisekedi wa mulumba yo yebi nani aza juste nani aza juste te ngana kokabola te mais oyo akoendeki bangobila akende kozongisa mbongo na ye bangobila le 26 ngobila azokota na prison siko bazobenga ngake président toza na réunion lelo na ministère ya intérieur
balobi ke s'il faut ozala wana nakozala te nakoya na tour na ngai ngai nazalaka na bino te ngai nazalaka eriboli okenda kozwa boyebi benga ngai te koma sikoyo imagine bakei na kati ya sale ngobila tuni me silo asalaka makele aza wapi ye oyo alobi mwana koli na yo mpe mwana koli na lobi na eza esprit ya muki aza na esprit ya muki tobeta maboko kaona kamba charge Ernest Kabi tokolongola ye ya RTNC directeur wane falo uyibi munene yaya tolobi boy article ngobila Tchadi Kibeni ngobila Tchadi Kibeni ngobila de tombola ngobila de ake asilisi bato na yumbi epuis alingaki asala dega awa na Kinshasa na baimamu esimbi te azwi des imamu eza lokola azwi IDPS na PPRD atie basangisi place moko eloko nini ekopesa epuis na kati ya bato wana basimamu basomalien baza na kati baye kosala nini epuis Kabila aza musulman aza jadiste basi bapreparaki bomoni na ane tokangi général Kabulo ye mpe azalaki na makambo yango bakangi ye général Jabanza akimi tokoluka ye akimi yango boyoki depuis samedi baannonce epa progrès général merci beaucoup bozosala mosala kitoko muku antombolo mwa mai tala baavocat na biso tala baprocureur na biso tala bamagistrat bazeli mampingi te mamping nafingaka bino te mamping oza nani personne morale maping nalobaki tala mutu munene kabasa mutu ya sagesse mutu kabasa ya sagesse yaya eske bozolandanga bie ezokonta po bato bayebisanga te omoni bato bayebisinga oyo ofingi mamping siko mamping azoya kokanga Kabila azokanga ngobila siko nalobi mamping mutu kabasa munene ya mayele yalunganyi mutu walunga kuna mutu munene mamping me mutu wa menji mutu ya mayele to changer awa article 182 de la constitution nalingi na cité elobi boye la police nationale est chargée de sécuriser la population et leurs biens et maintenir un rétablissement de l'ordre public. Tous on annonce les faux policiers. Oyo bazobotela batu biloko ozozwa mikate ya moto otie na nani ebandi koswayo na banguba keba tosengi na muko antombola mwa mai wakaninda changer tenir à la police bamuibi président nyonso akotaka changeaka teni changer teni na yo mpe tozwa bango bororo bien tosengi na muko antombolo changement de commandement état de siège ekota na Kinshasa banda kunyonso ezala bamboro akimi banda kunyonso ezala bamboro alors tosengi na Kinshasa état de siège ekota na ndako oyo ekota na banda kunyonso otiela biso général Ida basi viva. Général Elvis alobi merci lo bandaki nanga koma Ida basi viva. Na lobi boye. Oyo kotanga munene atangi munene. Mutu na muntu. Oyo Felix akoyokela yokeli. Munene atangi Elvis. Kelanga Elvis na Kinshasa. Tuki yo bakotia munene etali yo. Mutu na général na ye. Na atangi Elvis. C'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Pour le peuple. Yo soko tangi, muko antombola ko choisir yemo. Ngana lobi Elvis. Munene opesa ngani. Mais Elvis a maîtrisé Tcha.
Elvis a maîtrisé ja. Erningana Zobunda, Elvis Soga hier, Robert Abisoma Sasté, Token de Malembe. Il est différent de Kanyama. Kanyama Kanganga 1000 fois. Soga Keboy, le minero la Lubakani. Bakani na Kalfungula, na Keboy. Abandi Kotal, Atali Marcel. Oyonde, allez yo vanda kuna. Marcel avande. Allez yo, Yakab. Mais minero bokangela kaye mimi. Yo, wapi mapapa nayo? Arabi mokonzi. Montre nangai, apparaît nangai. Na $100 et pas la police. Soka na conseil police maka. Bona bima. Tala minero. Na oyebi police ngo. Na bandi ko tala bango. Na biawa. Oya limaba ngo liba. Na tali ba police. Paka nyam. Combattant Azimbo nanga komona bimbo allez longola combat balongoli botini balongoli biloko nyonso bazuinga 5000 bapesa katisa bona katisi mbango zoko na kosele maka oyoka ngo oyoka loko oyoka loko mwana yoga na bete loko na place na yesu ola ka retarde inde bete viva mo boru wana sasa mbela ngomo oyoka loko batu bazokanga okumoni batu bazoyoka te batu bazokanga bakoyoka te ataka wapi mama yo koyoka loko Azana mobali na yeye nani kiasi milambo azalo kwa jibe plan ya pembe azoya alobi na azoya kama mama ko yoka loko ya bisa ya ko yoka loko ida best viva tomola kaka lumbe oye koya nango nalingila shite parce que na moni ba orateur belé na koti siko na ministère de finance na ya budget. Oh, le chef coutumier, le prophète des prophètes. Prophète à solo. Nabo inangai basango. Na yebisi bino na kosambela catholique te. Nabo nzambe abike. Na end lobi baboyi banzambe abike. Baende babuki babikeko. Na kosambela paya Simo Kimba. Na kosambela papa o. Na kosambela pa Kirikou. Na kitawala. Na kosambela ba église des noirs. Oyo biso tuza ba africain, vrai ou faux? Vrai. Ah, merci beaucoup. Na ngoto lobi boy. Vice-ministre na biso budget Keba. Ton nommé au Kalamingi Kewandi. Vice-ministre na biso budget Keba. Tokolando na mapanga. Vice-ministre oya biso ya IDPS. Keba. Nazoke bise bona nino kiseka buya. Yoka. Abandi mabe. Oui. Vice-ministre à budget. Je regrette beaucoup tous les agents. Il y a FCC. Oyo balongwaki. O balongwe. Bapesi na ya INC. Bazo peso $50,000 na place à combattant. Bazonga na misala. Mais ba corrompre yo. Lutte contre la corruption. Toko yela yo. Yo vice. Musala na aussi. Si pour ndomolo azimbango 50,000. Nazala ba preuve. Yoka siko vérité. Ozongi sinani. Ozongi sinazotanga bakombo na bango. Bo oyo yeko funda bango ya zui poste. Yango asiliki. Alobi vérité. Alobi boye. Abenanga na communauté. Ya mwasi kitoko na jeep. Alobi mama avant to solo pesa ngana 50. OK. Après 50 na tira papier. Ale to bandi ko solo la yoka siko. Ozongi si Kayembe Chela. Ozongi si Kayembe Chela. Après sur $50,000. Keba. Okise yoka. Allez, ozongi si Moleka Isaac. Keba. Musala omoni nga mbebi si misala. Nano sala ta demo de obebi si musala. Ozongi palin. Moyena $50,000. Ozongi si Moleka Isaac. Ozongi si Nicole Ngemba ya INC. Keba. Mutu Kamere. Yoka en complicité avec François Beya. François Beya. Anerke. Keba. Mutu asala recommandation oyo François Beya. Boyoka.
Nicolas Ngemba ya UNC ozongisi kuta Pierrette ozongisi ye keba nango tolobi boyo kasikoyo bazongisi lisusu mutu moko chaque jour ye na ministère a budget ti lelo teza yango ye finga kaka Félix kombele komona ye Chantumba azaki diaspora Chantumba zongi lisusu afingi Tshisekedi awa apesi $50,000 azongi Chantumba ke na misere ya budget bokende ko contrôler avant que ngana na ba caméra na budget na zona na ba combattant na budget na koyokela mutu tozo na ba caméra na 5 millions de combattants na koyokela Augustin Kabuye mwana butete na koyokela Jean-Marc Kabundu te balongola vice ministre ya IDPS oyo azongisi Chantumba oyo azongisi Kayembe Chela azongisi Moleka Isaac azongisi Nicolas Kembe azongisi Kuta Pierrette na place ya bakombatant IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Chers combattants, biso tokote le mela anti-valeur tina sou. Combattant, il faut zala na kanda. Boete. Obundaki tepo comme ngobila pesa yo musala. Lito biso to bundaki. Merci beaucoup. Avant moi na kole to sala démonstration. Ko panye na biso zo mataliko. So to komi vendredi to ko chambongo nyonso awa to compter. Eza bongo te. To compter nyonso. To pesi programme to ko tika papa bambo. Po ba militaire bela kanko ko le ba général ba zo benga président banda na biso awa. Te ezo kende na front. Bon ezo kende wapi na bino te. Bati ko benga ngai. Omoni mbongo oyo. Ana lobi na zaka vérité 1 2 3 4. Eza mama Magi na Lausanne apesaki $100 na longola kina 20 na kozongisa etalinga te vérité eza bongo yango eske na kosi ezali na mpiaka na dépense na kozongisa na eleki na coordination batindi 100 soki na longoli 20 na sali mabe olobi papa ozongisa meme ebele bon oyembi te ya toyembela nzambe nzembo ndezopesa mbongo sunga ngaye yawe sunga ngaye yawe sunga ngaye ngamoko nakokite yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wetu unkwatishe tena kumbana kaya Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe Pasteur Mukuna tulula bukola mwambi wa Nzambi tulula bukola bwe Kabunji wa Lesa tulula bukola bwe Pasteur Kiriku tulula bukola bwebe Papa Pierre tulula bukola bwebe tulula bukola ya erto zoemba boy deja yo chama boy tulula bukola bwebe allez toke IDPS viva! Alors, sans plus tarder, chers combattants, tous ceux qui ont l'actualité politique, actualité politique, na biso mukolo lelo na kozala un peu bref pour na kotike la baninga mususu. Toko bandana nous na lettre ya procureur général ya parquet ya Gombe oyo akomeli médecin directeur ya hôpital Mama Yembo. IDPS viva! Boyebi bien Ibrahim Kabila abandaki kosenga test ya ADN. Boyete. Denge sali wana médecin directeur ya Mama Yembo andimaka ta sali nini? Awa test ko place tokoyeba qui est congolais qui n'est pas congolais. Qui est le véritable fils de Laurent Désiré Kabila? IDPS viva! Mais déjà ba signaler biso na munganga o asalaka na Mama Yembo alobi médecin directeur wana azali ko faire objet ya ba menace de mort. Yaba toazali na problème te. Procureur général muto akomeli. Bakita inde ti
na mausolée ya Laurent Désiré Kabila place bakozwa ata minu ata suki basala test ya ADN sikoyo lere bakopreleve ye test ya ADN Hippolyte Kanembe mpe il faut aya basala bango test bayeba nani mwana ya Laurent Désiré Kabila binyaki bango biko na deuxième point tokolobela sur cabale ya bamusulman chers combattants il faut oyeba keno awa soki omoni na parlement na bino mutu aye kodefendre Argentine ngodila asali muyibi mune ngana kendaki kuna na bango boya changer tofingi mutu te toza même président Tshisekedi alobaki zwa mbongo lia mais voter iti bozonga bino nyonso boya eza mbongo bayibaki toflue bino te ke bosala musala te bozonga en ordre UDPS viva donc ndenge ezali wana chers combattants sokande bomoni musulman nani chef wa bamusulman oyo bauti olongola UDPS viva type wana azali rwandais alors selon déjà ndenge calcule bandaki kokendele Union européenne ensemble na États-Unis d'Amérique tout oyo sauf imprévu il faut seni ezala diriger epai ya islam nini yango siko kabal nini babandaki ko préparer parce que oyo mususu oyo bavotaki légalement azaka saye na bosani kombo na ye Dibondo UDPS viva siko oyo bangole ba comprendre bongo il faut ba fragiliser ye siko eza na kabal oyo bazali ko préparer toloba te to panza te yango tozolo bana bandeko na biso nyonso nga moko mpe nazalaki nakendaki kuna epa Chantini Ngobila mais lere namoni ke non makambo ayebisi biso na sur le terrain ezali kosimba te na bende na rate esali nini mais bamosusu jusque là baso continuer toujours korefe et puis soki tokendaki kuna eza parce que soi-disant seche mutu alobaki mais na ndimi te ke non na komba oyo biso tobunda seche akoautorise eloko wana UDPS viva yango nga na longwe seche ye moko ayebisanga ke non mwana akoli kende osoutenir Chantini Ngobila mais soki ayebisi nga te nazoyebisa bino ke non tokobengana ye ntina lifort sikoyo qu'est-ce qui s'est passé Olive na Kabila bazali ba musulman alors falaki ba créer des ordres pembeni ya ba institution pour na déstabiliser ba institution na biso parce que plus de 250 jeunes recrutés au bazalaki déjà na camp Kokolo boule na bango ezalaki moto epela UDPS viva awa boti komona Gilbert Kankon atika na ministère ya intérieur parti politique ya Olive mais yo zalaki ministre ya UDPS viva yango wana na mutu ya bige nani CG Augustin Kabuya président Jean-Marc Kabunda longola ye kamatata président Gilles Chayawa UDPS viva parce que mutu neti Tchatumba azali anti-valeur Moutonaki Tchatumba azali anti-valeur UDPS viva toko autorisé yango te awa sikoyo ka carte de jouement ndenge nini toloba te bakei bacontacte Chantini Ngobila balobi yo ndenge azali wana tokosala boye yo tinda sikoyo badip eya wana bato bakozikisa yango moto epela nani conflit ekota entre les musulmans et les chrétiens UDPS viva heureusement que non Fachi azali na service ya renseignement ya likolo l'air oso comprendre philosophie ya Fachi te yebela Fachi akei France ayebisi Chantini Ngobila yaka toke mais Ngobila ayebisaki biso ke non maquette oyo ya zandu $500,000 asaleli yango na France toloba te l'air bakei kuna nzoka nde maquette wana basali yango na $500,000 américains UDPS viva basali yango na $100,000 américains mais ye ayaki ya lobby 500,000 omoni Fachi po akanga yo il faut asukisa yo tina su yango nazali koinvite président na biso collègue na biso président bon revenir à la raison UDPS viva parce que papa Tshisekedi ye moko aloba na biso UDPS eza pyramide renversée sikoyo bomoni nga na bino tozalaki kuna nga na bendani ete ya bi UDPS viva parce que tozali na makila ya mukishi awa bazotinda ministre ya intérieur provincial aye a contacté biso toboyi yango mais nayoki te président Gilles alobi bakendaki mpe koluka ye parce que déjà lumbe oyo totyaki samedi UDPS viva
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Elton Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na katia Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.